Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Bonjour. Salut, salut, salut. Bonjour. Bonsoir. Écoute, dépend de la air. Beaucoup y a ma vidéo, na biso, na banda kuna bino. Parce que toyebi keno, ba décalage à ba air. Voilà. Bonjour, Oyambi, bonsoir, Oyambi. Famille Libota, shalom, ma grande famille, ma famille du cœur. Bah bonjour, bah shalom Nabino. Ici qu'ils ont mis les binos partout dans le monde. J'espère que non, vous allez bien. Bah bon début à semaine, les deux tous mardi. Alors tout ça toujours dans le début à semaine, non? Voilà, bah bon début à semaine quoi. Voilà. Quand tu as aimé partager, et ça vraiment biso bien, ce qui est en bas la liboso, ko hésitez te, ya ko s'abonner, parce que awa, tout qui n'a vraiment vert. Donc tout droit au pied, tout fin à te, et voilà. Merci, nabande konyo so bazo komela biso. Merci pe naba o bazako benga biso. Famille Libota, je vais lancer un message. Je crois tout aussi ce qui filme Nabiso, il y a Sœur Marie-Hélène. Tout le monde qui message ou bandiko bamane ko komela ko tindela biso ba audio, il y a non image. Voilà quand on a lobaka bandiko lorsque vous tindaka ba suggestion na bino biso to sala kanini to tindaka ngope na bureau ya belle vie. Alors, réponse peut appeler ça qui biso que non, je crois c'est fort possible dimanche déjà bazaki na réunion. Makamba image bandeko boye ba que non technique ezanga capricité, mais on a na koyebisa bino bazo travailler sur ça. Je sais que non tonton mon dire ba akoki ça nini akoki ko sala sortie médiatique moko pour na koya vraiment ko éclaircir bino o izoleka. Parce que bayebi et bazo travailler sur ça. Alors, ils ont duty na bango ou encore ils ont devoir na bango ya kubungisa pour na ba fan na bango. Alors bref, il y a juste à tenir bino informé tous autres ba message voilà. On a beau ba kino ba message na bino et koma kakuna, c'est-à-dire que nos dimanche déjà bazaki dans la réunion et bazo travailler sur ça. Technique ils en a ba caprice et belé bandeko. Alors, tous à la passion, tu es que non, belle vie, azawana pour na fan. Tant que yomoko le baka focus, alors il faut appeler ça bino bilo komoko, il y a bien. Alors, soyez un peu patient parce que bazo travailler sur ça pour bailler bandinga kobongi. C'est sous image de plus. Voilà. Merci de la compréhension nabino, merci de la patience nabino. On est ensemble. Voilà. La grande famille, je crois l'obito bandek qui déjà filmé nabiso. La belle vie télévision à titre ya Mia Culpa. Alors, Mia Culpa on a déjà toloba ki keno, ils ont reconnaître ma benayo et puis au sanini, ou reconnaître la tornayo et puis au salanini, ou se repentir ou encore au toubila. Voilà. Famille Libota, total qui filme yana depuis hier à 16h30, biso à 17h30. Lorsque na la muki na tongo na kimeli mbangu na kikota la ba vie bande ko to la muki na 35 000 oyo wana belle vie télévision ezo na ko lo bakeno ezo mérité 35 wana te de hier 16h30 to la muki na tongo 35 non lobi na lobaki yango na lobi bande to bando la mukata na 50 des jours to beti 100. Boza wapi
bosali système ya keno bozela nyonso esila nde botali ou comment alors tozala wana ebele bandeko lisusu lelo mpona deuxième épisode. Je crois tout à l'heure qui est premier épisode. Ils ont déjà canon, ils ont déjà world, ils ont déjà pesa donc le bakeno. Donc il y aura à boire et à manger. La formule qui m'a poké mouké pour na film en lobby. Beaucoup de na chaîne à BBC beaucoup monde ba de bo partage akaba ba analyse na biso. Toujours ba témoignage, il y a juste ba promotion na biso. Ba bazo ya ko s'abonner na Belle Vie télévision. Juste na ba promotion na biso. Bato bazo changer vision. Juste na ba promotion na biso. Bato bazo fongola miso. Alors bino pe to senga bino bandeko. Ah biso toza famille libota toza la ba na anglais to robaka toza ba donc toza ba demanding donc to na to lo bandeni. On n'exagère pas des trucs. Pourquoi bandeko mosusu? Nous on fonctionne avec beaucoup de respect. Il y a bino batu bolanda abiso. Alors eloko nga BBC na senga bino za juste ka bo partageaka. Bo partageaka bandeko. Batu ebele baza na ignorance. Batu ebele vraiment baza na ignorance. Batu ebele bazo ina belle vie na ignorance. Batu ebele baza ya kubunga. Alors ba biso ba msusu oyo Dieu merci. Na sima ba analyse na biso, ya ba promotion na biso, batu msusu ba découvrir vérité. Maintenant pourquoi pas vous partager. Ça va rien vous coûter la famille. Famille Libota, nous sommes un to sungana. Quand na zoya na lobi bandeko, film kuna bino pe bo sungaka biso tana ba partage. Juste ba partage. Maximum à partage. Beau aimer, beau partager. Et ça, bien bandeko. Parce que si on a ça les jours qu'on a travaillé, maman BBC, nini kuna, bozo monde. Parce que beau partager, et ça, biso bien bandeko. Maximum on va partager, et ça, la biso bien. Parce que nous, tant que nous travailler dans ma sentiment. Nous travailler, moussa, la biso peso monana. Na simana tozo pe ba témoignage nga nazalaki mutu akuna mais tango na landika ke mission na yo na ke kokota mbango na film à Belle Vie na changer les côtés bon moi te ke no to sunga pe bato alors bref c'était au moins ça bandi ko boko tabo aimé na solo na bino momuke je crois bon moni titre na nga bon moni pe photo ya miniature parce que za na makambo susu ce que eza na famille libota bato bape misaka famille libota te encore bape misaka Belle Vie te biso nyonso toyebi ke non Linda na miniti oyo azo évoluer na Lubumbashi depuis kaka a longwa na SB depuis a longwa pembeni ya Mama Loketo Linda akoma na vraiment mingi na Lubumbashi eyebi pe kaka yepo eloko azosala na Lubumbashi. On est à vie privée na ye tukokota te voilà. Bande kona vandi ti lelo neti nga BBC na yeba te pourquoi Linda za pembeni ya SB lisuti. Soki ezalaki na ka ya Belle Vie balingi bakota bayeba eza nini yango pourquoi bimi pembeni na ye. Lelo tozoka kuna keno ba soi disant ba bonbon wana baza balele nakangi parenthèse wana na koti pe na sese na tuna eza nini yango Linda ti lelo toyeba pe vérité te ba communicateur ou soit disant ba communicatrice ya sila basala eloko semblant ya Linda batika koyebisa biso vérité te ti lelo ya koyeba keno Linda aza su pembeni ya SBT pona nini na koti pe na ba recherche nanga ndeko moko yebisinga ti lelo Mama Loketo alobaka kaka keno
Linda azalaki impoli. Linda yako miyoka yaka nanu yaka oyoka yo lelo soko za pembeni ya mama na bino te soi-disant mama Loketo te. Mama Loketo azopanzo sango keno tu étais très impoli. Très impoli. Maintenant nga na lobi soki ye mama Loketo akobenga Linda impoli. Est-ce que elle est aussi mieux placée ya kobenga Linda impoli? Bandeko mwana ya impoli ovanda ne pendant un mois te. Soki oza mutu a principe. Omoni ndenge mama Loketo azalaki wana na Linda. Si réellement Linda azalaki impoli, alinga azwa batan ebele oyo asalaki na Linda te. Alingaka honore Linda ndenge honora Linda te oyo apesa Linda pe makambo bato balinga Linda. Alingaki pe akende ko négocier te ndenge négociaka ba trophée pona Linda. Bozolanda bandeko na oyebisa bino. Atikali koyebisa bato vérité te eloko Linda azesu na pembeni na ete. Pardon, pourquoi si Linda za pembeni so ba otuna zo bakaka Linda za impoli. Linda za impoli. Maintenant tozo ngoyeba impolitesse on les impolitesse nini? Impolitesse a Linda eko mona ngo lelo to lobiawa. Menga nazo ba soki Linda pa zaki impoli ya solo ya impoli. Mais mbele Linda bimi penza na minicho ya koloba keno aya sasie. Soki Linda zo se retenir pe, c'est parce que Linda jusqu'à présent eloko o bakabwani na mama na ye ou encore na mama Loketo. Eloko bakabwaneli ya yebi mama Loketo ayebi, mais etikali kobima ni epa ba communicateur ya mama Loketo te, ni epa bato te. C'est pourquoi Linda azo continuer na ko se retenir. Bozolanda bandeko, tozo sala analyse. Na ebite soki bino boyebi tina Linda azaisu pembeni ya mama Loketo te. Bandeko bo comprendre biso. Bo comprendre na sens que biso pe toluka amiliki. Mais toluka ngo dans le bon, na sens à ko nuire te, na sens à ko boma te, na sens à ko blesser te. Ngai tangu na ko sa ba analyse neti analyse on na osabo. Na sala na tala kana lobi soki likambo ezalaka pas belle vie. De neto pema. De neto pema te. Est-ce que biso to yaka na ngo na ndenge moko propre. Il y a qu'on ramener qu'à savoir à doit pas comprendre. Ti le Linda se prononcate. Ce qui bino boyebi tina nani Linda za soupemeni ya mama Loketo te. Boko melanga ngo na commentaire. Mais et comment na cessé makasi na les abakwiti ba regretaka ti lelo. Pourquoi Linda bazé sous na mama na bangote. Soki botali ba communicateur ya sila bokomona keno batika kopesa biso vraie version te ya pourquoi Linda za soupemeni ya mama Loketo te. Et ti lelo Linda pe atika kobima te koloba. Malgré bazo finge sur les réseaux sociaux na ba TikTok et pas ba bakwiti. Ao répondre bango, misusu pe azo répondre bango insolemment, misusu pe akena bango na banzembo, misusu pe ao kena ngo kala bambwakela. Oui, pourquoi Linda tika pe kobima te aloba? C'est parce que maman na ye ou soi-disant maman Loketo atika kobimisa vraie version te. To solola. Ni ba communicateur ya sila, bango nyonso ba yebi kaka keno, sila yebisa bango kaka maman Loketo yebisa bango keno, Linda aza impoli. Parce que bango nyonso ba ataka boko attaquer te. Balinga ba ye ba vérité eza nini pour Linda se retrouver sous pembeni na yo te. Sikonga nazo mitumuna pourquoi bomba vérité? Awe bisaka bato ke non Linda za impoli. Tangu siko azolo ba impoli wana est-ce que ya za mieux placé à kofinga Linda impoli? Parce que ba communicateur, ba communicatrice na ye bango nyonso bayaka kofinga bato. Soki tolobi topesa qualification ezaki impolitesse po bafingela ye papa oyo alakisa ye musala. Ya moni ki impolitesse kaka ya Linda toki epai tozonga. Bane bo comprendre
a tosala analyse a tosololaka pembe. Donc ba communicateur nyonso bayebi que Linda aza impoli. Est-ce que yango nde penza il faut elongola ye pembeni na ye? Soki vraiment Linda azaki impoli, alinga azwa batan ebele oyo avandaki na Linda akende mpe konégocier trophée. Makambo eza Linda na ngambu na ye azelaka communicateur moko aloba, azelaka chroniqueuse moko ya ngambu Mama Loketo aloba, azelaka Mama Loketo ya azelaka juste kaka oyo vérité ebimi kaka sur les réseaux sociaux nde siko ya koya ko explain koya ko expliquer vérité ya makambo. Lokola Mama Loketo pe nano apesi version vraie te. Ye eza kaka Linda aza impoli, Linda aza impoli, Linda aza impoli. Ozolanda ye bandeko. Bato mayele ba comprendre lo na oloba. Linda zaki mutu moko te ke non bandeko. Les abakwiti ba osa assembla ndengo moni bango wana. Baza na regret makasi ya départ ya Linda. À part ata bango bato ebele babiso nyonso oyo. Tu comprends qui te pourquoi Linda bimi pembeni na est-ce que il fallait penza bakabwana na Linda? Aimez partager la grande famille. Vous aimez vous partager la famille de Mama BBC Mpouif. Tout solo là. Tilelo, vraie version bimati. Yango bomoni pe Linda azo silama. Parce que mabe eza na ngambo ya Linda te, mabe eza na ngambo ya Mama Loketo. Pour ceux qui mabe ezalaka na ngambo ya Linda, mais le Mama Loketo alobango. Mais mabe eza nde na ngambo ya Mama Loketo. O siko azuko kwa koyebisa bato vérité te. Linda, oyo azobenga peut-être impoli, azo se maîtriser. Pour un respect à pesier, à boyi koloba. Mais les jours à kobimisaka, c'est par là que Linda kobima aya koloba vérité à makambo. Famille Libota, beau aimer, beau partager. Tous un film na biso tozotala na Belle Télévision, na titre ya Mia Coupa. Film tozotala kuneza Mia Coupa. Bandeko film wana tozala patient pour tokolia kitoko. Déjà bon mona qui flash au ya premier épisode. Au taliboye olobi non. Donc Sylvie ba viola ye, ba viola qui est. Ba viola qui est na mboka. Et ba signer ba juger bon na maman na ye maman ani. Ya ba vanda esusu na mboka te ba kende kin. C'est-à-dire que notre deuxième épisode à l'élo, Sylvie na maman ani ba osesu na mboka te ba ozane na kin. Maman ani et pas mon konzi ya mboka apesaki raison ya koloba keno azana ndeko ne moko boye il fallait Sylvie to kende na kin akikutanga. Bande vous savez pourquoi na oloba boye? Na pesa bino et posa wana même pas posa et loko wana keno to kende belé to que découvrir vérité à makambo. Nana violaki Sylvie. Aïda songi munene na mboka. Mai se baby. To kaka mai na katini eko sukola. Mai se baby. Kaka yesu so baluki mai baby te ba violaki.
il faut basala bikila kila nanu na mai po bato bazonga kosala nini kobanda kosokola na mai. Ezabelaka bevi azwa peza aida o wapi. Donc ye aza besoin kotonga. Oki otonga na muninga te. En tout cas, eza na bato mosusu baza na art de parler nde ba aida wana. Franchement. Alors totala nanu pe Cardozo na Patrick Esuka nini. C'est-à-dire qu'il y a à boire et à manger. Famille Libota, tozala zala wana et ça bien. Tozongela lisolo na biso. Awa ezalaki soki likambo bamemelaka biso likambo awa oh Liza aza susu na Belleville te Belleville apesa ye mbongo te bamakambo moko ebele ebele ozotala Belleville aza soki na niongo na ye afuti ye te kaka bino wana boyebi keno Belleville aza moto moko apesaka. Mais bomemela biso histoire sur les réseaux sociaux soit disant que non Liza ndenge aza wana nga kaka bato kaka nde babenganga balobi keno Liza azoloba keno Belleville afuti ye te. Mais après wana na bamakambo wana ntango ebimaka toyei komona Liza na filme moko na Belleville télévision. Ba Deborah Bombole wana baza bato moko boye succès boya nzoto. Po ba diemele fo ba diemela ka na kombo ya nani ya Poutine. Soki mama Loketo azaki mama moko ya bien. Bele bana oyo lokola balinda oyo. Me bazwi ata mabala moko ya bien. Kolandana na ndenge soit disant ya lobaka aza pomba ya scène, aza na bafan. Na bafan no wana nyonso. Ozanga kozala ta keno ozala ta honoré ya bato peut-être ata ya pona SB babaleli lio linda. Ite maketo. Toza na bino a. Ba geste oyo peut-être na ngambu ya Poutine. Bana na yana bazo bala au fongo ya bango mitema pa bana babali parce que na mutu na ya yebi keno baza basi lelo na lobi soki libali monani bakene na okanga bango te baza ba privé na ite. Siko yo mama Loketo ndenge oza wana bana nozo kanga kanga nozo lo ba bombo oza na ambition nini na bana wana est-ce que oza na souci ya bana wana na bana ngo baza ka bana moko baza mayele te ba o ba komi lobi awa po ba ya bokuta Linda kei bino bokanisi bino nde boko hérité boko zala bien parce que na vraie vie asi la bo si la yebi ovanda na bato te. Boya ko expliquer biso nini yango Linda za su pembeni ya mama bino te mais mama bino azotambusa Linda ya koloba keno aza impoli. Vous êtes sûr? Bato ba komedi Linda na ba façon nyonso bima yaka koloba eloko oyo esali keno oza esu pembeni ya mama na yo te. Batika bato na suspense. Parce que Linda na ngambu na ye akobima te parce que elle a raison. Ayebi vérité. Ya pourquoi aza esu pembeni ya mama na bino te. Sikoyo akoki koya koloba ngo te parce que mama bino elle a tort. Soki ye akolinga kobalusa likambo amema lokuta c'est par là koya kobima. Peut-être lokuta ngo yango peut-être kana lobi ye na ngambu na zoloba Linda za impoli. Linda azo panzo sango kuna keno za impoli. Est-ce que ça version est vraie?
parce que oki kozwa moyibi ovandi na moyibi obongoli ye motema oki ovanda na impoli oki pe kochange ye akomi poli mais kotala musala Linda salaka kotala koloba ya Linda tu ressentir kaka keno mwana aza na savoir vivre na kati na ye bozwa vol bokende ti bokende na Côte d'Ivoire bokende wapi na mboko bokende na Cameroun bokende wapi na Linda na Lina. Je ne pense pas que non wana Linda zaki poli avec un impoli non ce que ça peut bien te ya mwana mutu vandi na ye ti lelo mbongo ezoko tata enka na SB wana na image ya pona elongi ya Linda oki ofinga mwana bato impoli te et si longtemps que non Linda abima pona koloba bien ngana koki kobima te koya koloba mabe pona mama pona SB mama na nga pe ko autoriser ngai te mais pourquoi ozobenga mwana bato impoli c'est-à-dire que non ozana mabe moko nde yo salaki mwana wana na mukuse ndozo répondre batu tout o bazo tuna c'est quoi nini yango elekaki na Linda ozo baka mwana na za impoli si réellement Linda zaki impoli Linda zaki mutu moko nde na minute asa tandi yo déjà na réseaux sociaux yango mama na bino pe sikoyo Linda sala ye nini o alobaka kaka totunaka peti totunaka pe tokotaka ne bino pe bokotaka oyo azoloba kaka keno Linda za impoli soki akoloba keno Linda za impoli est-ce que atalaki monde te atalaki balandi ya SB te atalaki te keno dio wana ezaki déjà dio moko d'enfer ata mabe eza tobongisa ata mabe moko eza pone pesa santé et pesa sonité siko nga nazo mituna Linda oyebi ke non mama na yo azopanza sango ya koloba ke non ozalaki impoli yango wana bengani yo na SB mais na ngambo ya Linda aloba na koki koloba mabe te po mama na nga pa koki autoriser ngai te soki boza bato mayele vous allez comprendre que Linda supportaki likambo moko olia continuer kovanda ami bimisi ami longoli siko soni ya mama na bino loketo moya s'affronter na mwana ezate na lobaka keno mwana za impoli soki tolobi tokende na monde na bino ya art eza déjà monde moko ya koloba keno boza na art de parler na art de parler wana koloba kaka ya mutu oki ojuge pe mutu keno mutu aza impoli botala neti des fois ya oyo nani oyo soki Jérémie oyo okoloba keno aza poli na vie normale na ye na vie ya musala na ye ya nani na ye mais otelemi na it obeti na idiote oyo bosalaki wana ezaki impolitesse te bacommunicateur soit disant bacommunicatrice na yo bao nyonso makambo baosala baza baimpoli te nini efo abima ya koyebisa bato ya vérité sikoyo Linda omoni soki ofingi mwana mutu impoli ofinga automatiquement baparent na ye ke baedika ye te natuni sikoyo soki ya koloba keno Linda aza impoli nde eloko kaka oyo bakoki kose séparer bomoni eloko elekaka awawa Dina na Sarah Masiala bomoni nde bakunda likambo yango emataki ekitaki awa boye Dina na Sarah Masiala boye bolingi kopanza bango
o ba audio o boye o abimina mobali aleki na ye emantaki ekitaki bomoni sagesse o bango ba utilizaki bomoni mayele ba utilizaki tokopesa espace te baboma moto wana ti lelo mona bana baza e soki bana nani dina nana Sarah Masiala baza ti lelo o esali keno e compliqué siko communauté. Est-ce que les solo yaki sur les réseaux sociaux ezaki ya solo to ezaki lokuta omoni ndenge bato bamonaka biso topesa tante soki ata likambo eza bobongisi bobomi moto oh peut-être pe Maman Loketo pouvait faire ça avec Linda ya kolobake au moins déjà niveau biso to bandeli makambo niveau to banda SB to bongisa pona kopesa espace te pona kopesa matière te oyebi ke non matière ya Linda na Maman Loketo ekotikala à vie parce que botika bato na suspense siko tango nga bayebisi nga balobi ke non Maman Loketo azoloba kaka ke non Linda za impoli je me suis dit mbala moko na habité c'est-à-dire que non problème moko eza awa pour Linda tikala jamais koloba na ngambo ya Linda azelaka pe ye pa mutu te na ngambo ya Linda azelaka boloba likambo yango na ndenge ya solo soki bolobi ya solo eta mso akoya relate soki pe bokoya na lokuta peut-être ye pe ndesi akoya ko relate vérité siko Linda ndenge azana akoki kobima te na minute parce que aozela binonde et puis ayebi ke likambo bakabwanaki na Maman Loketo eza soni ya Maman Loketo po abima loba nde ope eza force eza la force ya Linda bino bomonaka ba communicateur nyonso ya sila lisusu balobaka ba o bafingaka Linda eza ba fan na ba commentaire nde bafingaka ye bomona lisusu ba communicateur voire même ba chroniqueur ya Maman Loketo babimaka po ba attaquer nani Linda eza matière o ba ko liela ngo pe mbongo ne bango baza ba lokoso mais basilama pourquoi nde place bokoyeba ke non Maman Loketo ayeba ovanda na batu te la grande famille bo aimer bo partager bino boyebi kaka kofinga Gomez impoli parfois attaque no tolobi ke no Gomez aza mwana mabe ba ojwa ne bimaki wana mais façon azwa ko asime na bino na omona ke no ça va na faut amema bino pe ka ndenge azo mema bino wana la grande famille bo aimer bo partager na tika na 3 minutes. Si réellement Linda zaki impoli, mais le Linda pas bima ya peza panza poke po ayebi makambo ngo ndenge ezokende keno aso na bina panza penza Maman Loketo réseaux sociaux kozika. Aimez partager bandeko. Nga siko na tuni ndeko na bindeko. Est-ce que toi tu es sûr que non, et ça qui est impolitesse? Alors bito mo nango pe louche. Donc il y a donc eza na problème ko eza na ya makasi. Oyo eza na ngambo ya Linda te, eza na ngambo ya Maman Loketo.
yango apekisi ba communicateur na ye ba citer ata Linda lisusu te ba attaquer Linda te bao attaquer Linda eza ba fan nde ba okomele mabe ba ofinga ye na ba commentaire a publier te bala moko baki na ba commentaire bazo finga ye pas 8 ans ya ko répondre à bango. Bino obo kida koluka ka bato ba ko bimisa ka ba audio po bonuir bato musu basi bavandi na bango kimia boye la biso na matière ya Linda na mama bino parce que ça peut matière boki o lela ngoti bongo te ya Linda matière à Linda bo sila mi on dirait. Et puis, ils ont respecté raison ou encore, ok, raison au ça. Il y a séparation na yona Linda, ils ont que non Linda za impoli. Botine la Linda lien oyo, ayoka, bazo benge impoli kuna. La grande famille, vous aimez vous partager. Na komi nanga ko chité. Na komi nanga ko chité. Tozala ebele wana. Lelo na pourquoi. Tout à la deuxième épisode na biso. Ya film ya. Mi ya coupa. Oyo ezomona na déjà que non. Ils a somme. Bato ebele na mona ki ata Laetitia est-ce que maman na bino fala pe a kabwana na bana wana bo memela biso version te vraie version bo memela biso te bino na bo ke koluka ka ba audio bo ke koluka ka ba comédien o ba zalaka même pas na succès ba yebana te ba bimisela bino ba audio ba bimisela bino ba conversation ba solo la peut-être na ba yaya po bino bozo matière boye la biso na matière ya Gatsby na Linda to yeba ba se supemene mama na bino te poani bana ngo pe ba opianga kanda ba opianga peza kanda banoyo baza na matière basi ba vandeli yango monike likam soki tozwi pe Linda totie ya côté kuna totie mopanzi Gatsby moko tango bozo sala makambo ko kinaka ko lukaka ba audio boya ko salir bato mususu bolongo nanu o eza na lisu na binoti bolongo la o eza na lisu na bino bozo ko attaquer bozo kende ko kundola bino na ya bino na bosisi yango te boyeli bato ba vraie version ate bo bimisela biso vraie version pourquoi Gatsby na Linda ba se sou pembeni ya mama bino te bref la grande famille c'était mama Loketo pour na ye azoyebisa bato na ye azoyebisa bato ke non soki Linda za sou pembeni na ye te parce que Linda za impoli à vous le clavier Linda za ki impoli ye aza respect entourage na ye eza bato ba respect baza poli entourage na ye mawa tokutani prochainement bisous bye bye ciao. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais,
tozala fier ya kozala africain, tozala na bomoko po totonga mboka po na biso na bana na biso.